Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na liboso na bino ko partager makambo o Nzambe alobaki na ngai pona dim, pona kopesa ba dim ndenge Nzambe alobaki na ngai. Yango na lina partager yango na bandeko nyonso to bondela na Saint-Esprit aza na biso na video o to bondeli na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi to bondela Nzambe papa biso mozaisa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya to pesi o merci na nyonso sa kat na bomoi na biso to mona no to mona te ko to pesi o merci papa. Merci na ngolo yo salinga ya kofanda devant caméra ko partager makambo yo lobaki na ngai Seigneur na bandeko nyonso o bakolanda nga Saint-Esprit za na nga na tang okolo ngantena loba yonde loba na bana na opete bana na ba comprendre ni o yozo te bango na video o Seigneur yangwana kolo na belelio molimo santo papa za na biso za na moko na video o papa kolo na BBC o nyonso eza yo to ko déranger nga na temps o eza ni les sans effet na kombo na Yesu Masiya papa oza Nzambe na bomoi na bonde bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen. Bandeko na ngai mama Deli na pesi bino su bambote bato nyonso bolandaka nga vraiment merci Nzambe amona bino na ba commentaire na makambo nyonso Nzambe amona bino na temps na bino bozozwa pona koyoka makambo o nga nazo partager na bino Nzambe amona moko na moko. Lelo na eko partager makambo o Nzambe aloba na nga pona dim. En tout cas bolimbisi po bandana loba na koloba ngo na loba te bato be bakomelanga mama Deli no loba ke oloba pona dim oloba te oloba te mais lelo penza na lobi ke fo na loba ngo na libéra po na kanise modèle Nzambe alobelaka nga donc aloba na ngai te pona garder yango pona ngai moko alobaka na ngai na eko na comprendre yango pe alobaka na ngai yango po ayebaki ke un jour nga na koyebisa yango bino yango eza bien te na kanga yango po Nzambe akotuna nga un jour yango lelo na bi nalongwa na likambo oyo nalongola yango. Donc bato beba oloba mama Deli ne olingo mvamisa su bapaster o boyeboye mais nga nazoloba mambo Nzambe aloba na nga nazoloba mambo Nzambe aloba na nga na intérêt moko te naloba makambo moko pona bapaster bazwa mbongo to bazongisa boye en tout cas intérêt eza te pona nga wana mais eloko nga nayebi nazoloba makambo Nzambe aloba na ngai donc mbe déjà banda kala si naloba ngo mais nayebi pourquoi na bandai koloba ngo te mais nayebi kota wana eza kibomoto so na oloba ngo te eza kibomoto yango wana nalobi te lelo funa loba ngo l'essentiel Nzambe ayebi ke nazoloba makambo oyo aloba na nga. En tout cas eloko yango nasengi bolimbisi na bato nyonso o bokomela nga mama Deli tozozelaka likambo ya dim ok yango leo na loba donc ezalaki boye donc o video o na osala notion numéro 1 bolimbisi bomwaka vidéo numéro 1 bozeli numéro 2 yete tamsu zapi bakapisa YouTube tamsu compte tamuke esami ezalaka vraiment bon mais o pe na osala effort penza ke na tsanino nasala po o na oloba makambo o Nzambe aloba na mpona badimbo franju wana mais deuxième partie nde na opesa témoignage na nga na makambo o nazoloba na opesa mwa témoignage moke kaka na deuxième partie pour ndimi te ke ekokoka ka na video o mais problème te soki ekoki ka na video o inédité ekoki ekoti pe problème te nde ka Saint-Esprit akamba asunga nga na répéter maloba te vraiment yango nasali mwa kokoma mwa moke awa po esala nga biele na koloba yango nazongela osi naloba ete donc ezalaki vraiment période moko boye tosambelaka na église nde tosambelaka na baéglise boye tozopesa pe dim na biso mais dim oyo tobande kopesa ezalaki vraiment te ke ndenge ezalaka bino mo boyebika biso nde tozalaka ozopesa dim na o mais ntango mosusu ozwi 2000 ole opesa 200 ozwi dim ntango mosusu opesi 150 ntango mosusu opesi 100
do babilo moka bongo donc ebanda vraiment kokoka te ebanda vraiment kokoka te nyonso papa dide banda koloba ke ade turo penda futo tozala honnête na dime fo ekokaki koka botiaka mbala moko deuxième fois bokitisi na bino su dime yango ezalaki vraiment kaka ndenge wana mais ezalaki bongo toanda opesela ndenge wana donc nakoloba ke tobanda kokokisa dime comme il faut te ndenge ezalelaka alaprès donc on a payé ça mais pas comme ndenge penda esengeli nde biso moto ebi 1/10 aux 8000 il faut payer ça 100 donc biso tam sous 8000 mais to payer ça biso 50 aux 8000 mais to payer ça biso 70 70 donc bongo après et koko masko na temps moko boye na ko na 2011 na ba internet le ba YouTube wana ezalaki na bandi kolanda sikoyo frère na biso frère moko boye na internet Shora Kwetu na bandi kolanda frère Shora Kwetu na internet nde azaki vraiment kopesa banseignement ebele nde na bandi vraiment kolanda chaque jour so na uti musala na fandele internet il faut na yoka nina babenga oni enseignement bande kopesa nde aye kopesa mokomsu pe enseignement moko ya dime nde alobi na biso ke dime eza mabe eza lisumu moto akoki kopesa dime te nde en tout cas apesaki verset biblique oyo ezalaki bapeke preuve à l'appui mpenza ezolakisama selon nga na comprendaki mpe na bible le azopesa verset na ye en tout cas ezalaki vraiment ezolakisa mpe ke dime eza mabe en tout cas nga bana comprendre que to comprendre que on peut bon mbana ke en tout cas dime ma biso to ko pesa su dime te eza lisumu alobaki eza lisumu donc apesa ki vraiment makambo o ya pesa ki o pesa na bible so ina bina na tata ngoto ke na onde ya mulai mais ezali pe o selon o biso to zwa ki pa na ye il a qui peut ba preuve que to ko pesa dime te ok à partir de sobi to pesa ka dime lisute negi sonne ko sambela siko dime o biso to batu bale kuto ndo pesa na église ezaki dime o efutaka sale efutaka moi esala moi misala na église siko esala kike moi to kata ko pesa mbongo ezate po église eza na besoin ya mbongo soki ba pesi nga enveloppe ya dime nga na changer enveloppe na facile tam sous place dime wana na komi action de grâce pour nazoyi na yebaki ke dimi eza lisumu na koyiko pesa dime te nde na nde ko changer nazotia action de grâce pour na lingi na nga lisumu wana te nde à l'après toyi koyoka ke pasteur moko a komi na mboka na biso wana azoteya pe makasi tobandi su kokende na église wana tolongwe place toande kosambe ana tokomoke kosambe papa sana azoteya kitoko azoko enseigner kitoko bamateya a réforme wana nasi boyebi mateya réforme nde togozwa mateya kuna vraiment kitoko nde alobi kazo former basali na nzambe azo former basali na nzambe aza apôtre azo ko former basali na nzambe nde biso pe tozaki vraiment na besoin pe kaka ke topesa pe ka bakombo po tozwa banseignement nde tokotaki wana nde tobandi kozwa banseignement oyo abande koenseigner biso banseignement oyo eza kaka koyeba kotanga bible koyeba ndenge nini okopartage ndenge nini okomedite parole ndenge nini okoteya nde en tout cas tokomaki kozwa yango ye mpe ayaki koenseigner biso ke dime eza mabe dime enseignant ndenge akokaki koenseigner après sikoyo kaka bato tozoyeba enseignement wana bato mosusu balobi te fo topesaka kaka dime mpo dime eza fo topesa église nini epesaka dime te nga na bi mais biso si tozwi baenseignement ke dime eza mabe koma topesa so esalaki lokwa mwa badivision na église mwa bapolémique na église bamosusu balingi dime bamosusu baboyi dime ngai nazalaki parmi bato baboyaki kopesa dime mpo nini si nazwaki yango déjà baenseignement na internet ndenge nga na bi tokopesa yango te après mokomsu nakutanaki na pasteur wana nayebisi nga bi pasteur ndenge ozondima bamosusu bapesa dime boyeboye malamu topesa tosalaka organisation moko tozopesaka bambongo chaque semaine boyeboye babilo moka bongo ke tobenga yango dime tochange lango ata kombo tobenga yango ata enveloppe ya baaction de grâce babilo moka bongo pasteur wana alobi na nga mama Deline nga na teyi mateya oyo nga na teyi mutu alingi kopesa dime apesa opa boyine kopesa apesa te
ngana bi me wana ozotinda bato na masumu po dime eza lisumu so moto aopesa yango nde alobi na mama Deli me Abraham apesaka dime apesa yango par rapport ya loi te apesaka dime Abraham apesaka dime apesaka par rapport ya loi te donc moto akoki kopesa na ye me pas par rapport ya loi ok nde esika ma nazalaki d'accord nango te mpo nazalaki deya na baselema mpe mosusu kati na nga me ezalaki nango na problème te ndenge ye alobaki oyo akopesa apesi oyo apesa te apesi te nga na enveloppe na biso nandokoma kaka action de grâce nandokoma dime te mpo naboyaki nakeski opulio ya koteila yango bato na baliso nakutani na motu na nzela ma sœur oyebi ke dime eza mabe dime ya mabe tanga boye dime eza mabe toza na temps ya grâce boye nakomi koteya bato bandeko na nga mokolo mosusu nakutani na sœur moko boye sœur wana tobandeki kosambela ne na église moko tolongwaka avant boye le nakutani na sœur yango nayebisi ma sœur oyebi ke biso tokopesa dime te biso bana nzambe oyo tokovivre na temps ya grâce tokopesa dime te abi mama Deli yo mpenza nde nayebeli oyo mpe okoloba makambo boye te obungi mpenza nzela ngabi te nabungi te na comprendre vérité biso tokopesa dime te nde ayebisi nga boye alobi mama Deli nga moto akolongola nga likambo ya dime ya te mpo mama na biso banda koteka na zandu apambolama na nzela ya dime epuis abandaki koyebisa biso tout le temps bana so bolingi bopambolama bopesaka dime na bino soki ozwi mbongo na yo avonsala nyonso longola 1/10 na yo opesi okomona okozanga mosala te okozanga poshino ezala ya okauka te abi epuis tomona yango banda na mwana liboso na famille na biso ntina mwana suka biso nyonso topambolama mpo na dime mute pambola biso nga na bi te ma sœur bino nde bopambolama na bino mpoka bosambela botambola na obanga nzambe bino nde mutu botia nde na mutu na bino ke dime nde mutu epambolaka bino me eza nango dime te otala baverse elobi boye en tout cas sœur wana lobai na nga bongo eleki nango bandeko na nga toyei kokóma na temps moko nzambe aye koyebisa nga ka na 2011 wana aye koyebisa nga ke tolongwa na église wana tokendaka aza mosali na ye te ayebisi nga makambo ya mabe oyo ya mosali na nzambe wana oyo alobaki aza apotre azoforme bato nzambe la ayebisi nga ke ayebisi nga aza ya ngai te aza boye leka ayebisi nga nyonso wana nakamwaki natunaki nga na bi Seigneur pourquoi yo oyebaki ke aza ya yo te aza dangereux mais otikaki biso tokende kuna mpona nini ndalobi na nga boye boyoka nzambe na nga natikaki bino bokende kuna mpo bozala enseigné mpo namonaki yo na mobali no bozokoka koteya te boyebi koteya te botangaka bible te boza bato oyo boza vraiment kole na bible te yango nalimemaki bino kuna nzambe abi ngam namemaki bino kuna mpo le bokokoma kuna na mateya oyo ya kopesa bino na formation oyo ya kopesa bino epesa bino elengi ya koteya ya kotangaka bible mpe bokoyeba koteya alobi omoni te ke yo na mobali no bokomoyeba koteya nga na bi oui abi omoni te ke so bokomi mpe na ndako bozofongola bible bozosala bapartage na bible nga na bi oui abi yango eloko nga na meme bino kuna mpo na église oyo bozalaki bolingai botikalaka modele wana na ndako bofongola bible te bokenda kofongola bible na église mais kuna epesi bino sikoyo bien sikoyo bokomi comprendre bible okoki kotelema mpe boye oteyi en tout cas eloko nga nalingilaki bino yango wana nga na bia bon alobi mais lokola si na révélé oke aza yanga te bokabwana na ye bokende lisusu kuna te nde esika elekaki oyo ekokaki koleka toye kolongwa mpe église wana le tolongwe tofandi na ndaku ala presque nakoma obondela tokomi kobondela nzambe lakisa biso église nini tokokende nde nzambe aye kolakisa aye koyebisa nga église oyo tokokende nde siko nayokaki natuni bongo église moko boye tozolinga kuna boye ayi problème te bokende mpe kuna me aza mpe mosali na nga me so boke kuna borumela na bino te eloko alobai na nga wana elekaki ekoki koleka apres sikoyo lere ayebisi nga alakisi nga église oyo tokokende ale après je crois 3 jours
namonaka bandeko na nga ekomi sikoyo place ya makambo oyo naye nayebisa bino oyo nzambe alobaki na nga. Butu moko boye na bondela na sisi kobondela na banda na mekaka kolala boye nde nzambe abandi kosola na nga. Nzambe abandi koyebisa nga boye bandeko boyoka. Nzambe ayebisi nga abi na nga Adeline nayebisaki yo eglise bokokende nga na bi oyebisaki nga eglise tokende me biso tozosepela na eglise mosusu oyo kuna abi problème te bokepe eglise wana me borumela na bino kuna te bokende aza mabe te aza mpe yanga me borumela te. Mama alobi na nga me eloko na ye na yebiso lelo eglise oyo bokokende bopesaka 10 na bino yebisa mobali na yo eglise oyo bokokende bopesaka 10 na bino nga bi topesaka 10 alobi oui eglise oyo bokokende bopesaka 10 na bino nga na bi Seigneur do mateya oyo tozwi ya 10 eza faux eza bientôt nyonso abi te eza nango bongo me nayebisa oke ngai nzambe mpo nayebisi nga na bi namoni mpe na bible na baenseignement oyo nazwi namoni mpe na bible ke biso tona abi na nga Adeline eza na problème te me eloko mateya wana eza faux te me eloko ngai na ye nayebisa yo ke ngai nzambe natalaka 10 abi ngai nzambe natalaka 10 yango na ye biso yo na mobali no esika bozokende bopesaka 10 na bino mpo nga natalaka 10 abi Adeline mutu so apesa 10 na ye ngai nzambe napambolaka ye awa na mokili oyo akopambolama mpe napambolaka nango su bato na royaume de cieux na royaume de cieux mpe napambolaka nango bato ayebisi nga ndenge wana bandeko na nga nakamwaki le wana bolesko na journée bo nakamwa nga binzambe koma mutu osa akufi akoti bokonza likolo nzambe apambola ye kuna wana yebaki nano te ke totongaka bandako na royaume de cieux nayebaki nano te nde yango nzambe abaki ka apambola yango bato awa na mokili na biso mpe apambola yango bato na royaume de cieux nga na bia bon alobi alobi yango wana abi na nga Adeline yo so yoka alobi na nga Adeline so yoka ke mutu ayebisi oke libota na bango epambolama na nzela 10 le kaka tuni nga question na mbamo makanisi na nge ezongi sere intel mutu ayebisaki nga yango mbamo na ndimi nga bi wi nayokaki yango alobi sikoyo olobi ni akosaki yo nzambe abe akosaki yo te alobaki ya solo libota na ye epambolama mpo bapesaka 10 yango wana bapambolama na libota na bango abi mutu azopesa 10 na ye soki azwi mbongo napesi 10 na ye aposhe nezalaka ya okauka te abi nga nzambe napambola yango napambolaka alobi na nga soki mutu azwi asali mbongo na ye ya mutoki na ye asali bafuti ye azwi akati ndambo ya mbongo ake kopesa mutu oyo azokamba ye ake pesa mbongo na mutu azokamba ye Adeline yebisa nga asali action ya malamu to asali action ya mabe abi répondre na question so mutu azwi mbongo na ye oyo bafuti ye akati ndambo ake pesa ngo na mutu oyo azokamba ye asali action ya malamu to asali action ya mabe nga na bi asali action ya malamu abi voilà abi malamu nyonso mutu asalaka na mokili ezalaka lisumu ta Adeline tika koloba ke 10 eza lisumu abi malamu nyonso oyo mutu asalaka na mokili oyo eza lisumu te abi malamu nyonso oyo mutu asalaka na mokili oyo ngai nzambe namonaka yango namonaka malamu nyonso mutu asalaka na mokili oyo nabi oke alobi na ngai eza bongo alobi na nga bo alobi soki mutu alinga pesa 10 na ye il faut abondela nano na 10 wana abondi alobi maloba oyo akoki koloba na 10 wana nde azwi ake kopesa na mutu oyo azokamba ye en tout cas nzambe alobaki na nga mutu azokamba yo ye wana oyo fo pesa 10 na yo mutu akambaka yo ye wana yo fo pesa 10 na yo donc ngi lobake soki okenda na église
oyo apôtre mutazo kamba bino okopesa dîme na pa apôtre wana soki berger mutakamba bino okopesa na berger soki pesa o passer na bino za ke évangéliste okope donc muto akambaka yo wana yo nde fo pesa dîme na yo alobi na nga boyo alobi po mutu oyo azopesa dîme avant pesa dîme abondeli nga nzambe na ezosaka priere wana alobi pe mutu oyo azozwa dîme mpo andoloba na nga na mutu azopesa na mutu azozwa nasi bozo comprendre na mutu azopesa na mutu azozwa dîme donc mutu azozwa dîme eza mosali na nzambe te alobi po mutu oyo azozwa dîme na ye dîme ya mutu ifa bondelaka mpe mpo na mutu wana mosali na nzambe oyo ayebi ke mutu boye apesaka nga dîme na ye lere azobondela ifa bondelaka mpo na mutu wana alobi boye nayokaka mabondeli wana makasi mpo soki mutu oyo apesaka mosali na nzambe wana dîme na ye aza na problème nzambe abina akoki mpe korevele yango epai ya mosali na nzambe wana mpo na nini nakoki korevele yango na mosali na nzambe wana mpo nayebi ke mosali na nzambe wana lere akobondela ifa présente dîme oyo mutu wana apesaka ye ifa bondela eloba nzambe mona mondimi oyo apesaka nga dîme na ye yango wana bundele na bitumba oyo nzambe aloba na nga dîme ebundelaka bato bandeko na nga abi dîme ebundelaka bato alobi soki mosali na nzambe apresente dîme wana mpa na nga akozwa mbongo te apresente boye mpo yo bapesaka o dîme exemple chaque mois osalela yango oyo olingi osalela mais dîme wana sikoyo leri mutu wana aza na problème nzambe abi akoki korevele mpe yo mosali na nzambe ke mutu boye aza na problème yo lere okobondela olobi nzambe mona ye apesaka dîme na ye chaque mois mpa na nga apesaka dîme na ye mpa na nga seigneur mona ye bundela ye abi adelini na ezosaka priere wana makasi na ezosaka priere wana makasi abi me lelo basali ebele baosalela yango te bazwaka badîme ya bato me babondelaka mpona bato bapesa bango badîme te abi nga nzambe na otuna bango abi nga nzambe na otuna bango alobi mutu oyo azopesa dîme na ye natalaka motema nini oyo azopesa yango alobi eza na bato ebele bapesa dîme mpo mokambi na ye amona ye ke apesaka yango na motema moko te apesaka mpo paster na nga amonake nga napesaka dîme abi wana ekosala eloko te abi ata mosala présentant mpa na nga eloko moko te mpo motema oyo azopesa yango na motema ke paster amonake ye apesi abi nalinga bana na nga bapesa dîme oyo bazokanisa ke nzambe oyo apesi nga mbongo oyo nga mpe napesa mutu oyo azokamba nga 1/10 na ye apesa yango mpo ayebi ke ndenge azopesa dîme wana nga nzambe na komona abi namonaka bongo abi adeli nalingaka te bana na nga soki azwi mbongo ali yango ye moko nalingaka te abi nga nalingaka bana na nga soki azwi mbongo alongoli 1/10 na ye apesi na mutu akambaka ye apesi mutu akambaka ye 1/10 après soki azwi mbongo abi adeli fo kosala badon na baorphelin abi fo kosalaka badon na orphelin nalingaka bato basala badon na baorphelin nalingaka bato oyo abi nalingaka bato oyo basungaka babola abi nalingaka bato oyo basungaka baveuve abi nga nalingaka bana na nga soki azwi mbongo alia yango ye moko te alobi adeli nkoliaka mbongo na oyo moko te abi natalaka yango alobi na nga deli soki moto azopesa ne dîme te eza lisumu te abi eza lisumu te kozangisa o bokonzi ya likolo te mpo opesaka dîme te
abi moto apesaka na ye dimi te eza nango lisumu te mais azokomikangela abi azokanga baporte abi azokomikanga mapamboli na ye yango nalingi fo pesaka dimi abi moto apesaka dimi te azokanga mapamboli na ye alobi dimi donc ekozongisa na mutu bokonza likolo te donc oyo olingi na okopesa dimi te problème te malobi ozokanga baporti okanga mapamboli na yo awa na mokili oyo pe na royaume de cieux ozokanga mapamboli na yo bato bolanda nga boyebi makambo ya kotonga na royaume de cieux nzambe aloba dozokanga mapamboli na yo donc c'est ça alobi bongo alobi na nga bia Deline soki mutu azopesa dime apesi nga exemple mutu azwi 1000 il faut apesa dime nendeti 100 alobi soki aza na makambo ebele kosala akoki ta abundi quand même alobi napesa ta ne fiske 50 abi namonaka yango nazotala motema mutu mpe nazomona ezweli ya mutu ndenge mutu azobunda alobi napesa ta ne fiske 50 na dime abi namonaka yango abi namonaka yango alobi soki mutu azwi mpe 1000 eke amoni ke mwana aza na makambo ebele kosala te abi napesa ta dime na nga ezala 150 abi eza mpe mabe te nasepelaka abi nasepelaka soki ozozwa ebele pesa mpe ebele nalinga mutu so azozwa ebele apesa mpe ebele so mutu azozwa mokie na moke wana mpe apesa quelque chose nzambe alobi alingaka ndenge wana abi na nga Deline soki mosali na nzambe oyo azoteya dime azoteya yango mpo atondisa poshe na ye abi nga nzambe namonaka na kotuna ye un jour abi mpo lelo bato ebele bakomi koteya makambo ya dimi mpona baposhe na bango moko abi nga nzambe naomona bato wana naotuna bango abi nalingaka basali na nzambe oyo bateyaka bana nzambe bapesaka mbongo abi nalingaka bango me natalaka motema nini oyo azoteyela soki azoteya bato bapesaka badime bapesaka bofrande mpo ye atondisa poshe na ye abi nga nzambe namonaka yango na otuna ye abi me soki azoteya yango mpo efongolila bana nzambe baporte mpo bana nzambe bapambolama mpo ayebi ke ebundelaka bato abi nga nzambe nabetelaka ye maboko alobi soki mosali na nzambe oyo ateyaka makambo ya ofrandi te makambo ya dimi te azokangela bandimi mapamboli aokanga mapamboli ya bandimi abi basali oyo bazalaka nga mamba mbongo te mambo evangile etali mamba mbongo te mutu nalingi koteya mbongo te boyeboye nalingi kutu te oyo mutu apesi mbongo te mase ekopianga mbongo te abi azokanga mapamboli ya bato alobi eglize oyo basengaka bambongo abi eglize wana babola bazalaka te abi bazalaka te eglize oyo baza kaka bopesa wabi Adeline soki okende eglize basengi mbongo boye pesa basengi mbongo boye pesa pesaka kaka abi okomona okozanga eloko te eglize oyo basengaka bambongo te abi bato bapambolama bazalaka mokie wana nzambe mutu alobaka ozomona nde alobi na nga bongo alobi na nga mpe ke basali na nzambe oyo babondelaka te mpona bato bapesaka bango badima bina omona bango eza na basali na nzambe ebele azwaka dimi ya mondimi wana me abondelaka kutu mpona ye te abi ok
soki mutu azopesa yo azopesa mosali wana dimi soki azobondela mpona mutu wana nayokaka mabondeli wana makasi mpo azopresente offrande dimi oyo mutu wana apesaka aloba ye ndenge wana yango video oyo soki basali na nzambe mpe bokolanda vraiment bobondelaka mpona bato bapesaka bino badimi nzambe ayokaka mabondeli wana ayokaka mabondeli wana ayebisaki nga bia Adeline soki okende église wana 2011 soki okende na église fozala na quelque chose na saki na yo oleba koteya yo mateya so mateya wana etouche yo pambola moteyi wana po mateya te yo etouche yo abina talaka yango abina talaka biloko wana abina talaka yango abina nga fo salaka badon na baorphelin salaka badon na baorphelin kabelaka baorphelin kabelaka baveuve kabelaka babola abi soki mutu azwaka 10 000 apesa yango na papa na ye mama na ye noko na ye koko na ye nani abi eza 10 te abi eza 10 te abi wana eza devoir na yo il faut sunga baparent na yo il faut sunga bandeko na yo abi 10 000 faut kopesa na mutu oyo akambaka yo mutu akambaka yo ye wana kopesa 10 000 na yo po soki oza na problème mpe alobaki mpe boye alobi soki opesaka 10 000 na yo mpa mosali na nzambe wana soki oza na problème yebisa ye problème na yo yebisa eke nga naza na bitumba na problème boye problème boye abi 10 000 ebundelaka abi mosali wana lera koyoka problème wana soki afukami abondeli mpa na nga nzambe alobi na ye ke tala apesaka nga 10 000 na ye alobi ngai nzambe nayokaka yango na exosaka yango alobaki ndenge wana alobi lisusu alobi su boye nakomaki mpona bosana te alobi susu abi alingaka bato baliaka mbongo na bango moko te alingaka so ozwi quelque chose il faut pesaka oyo koki kopesa na église so bazosenga mbongo boye pesa bazosenga mbongo boye pesa alobaki ndenge wana alobaki lisusu soki mosali wana aza ya faux abi eke place okendaka mutu akambako aza ya faux yo ozwi 10 000 na yo avopesa ye obondeli nango le ya kozwa 10 000 wana ata lobi asalela ngo mabe ekosimbaka te abi ekosimba te me soki ngai nzambe sinayebi soki mosali wana aza ya faux kopesa ye lisusu 10 000 na yo te kopesa ye lisusu 10 000 na yo te mpo nini oyebi deja sikoyo ke aza ya faux donc azomerite lisusu kozwa 10 000 na yo te obandaki kopesa ye 10 000 na yo mpo abandaki kokamba yo mpe yo bandaki kokroire ke aza mosali na nzambe ya vrai yango wana ameritaki azwa 10 000 na yo soki alobi asalela yango mabe ekosimba nango te azwa 10 000 na yo ake kotiango na place ya mabe mpo edetu yo alobi ekosimbaka te donc meme koko oyebaki azalaka ya faux kopesa ye lisusu 10 000 na yo te alobaki bongo nini lisusu alobaki alobi lisusu donc alobaki makambo bongo je crois que nalobi nyonso oyo nzambe alobaki na ngai na ete so nabosani quelque chose awa donc yango wana vraiment alobaki na ngai donc bandeko toyeba yango ke 10 000 nzambe amonaka yango alobaki kopesa yango na mutu oyo akambaka yo yozopesa 10 000 na mutu akambaka yo lero oza na problème benga ye yebisa ye ke pasteur oyebisa te ko nga napesa 10 000 na mpa na yo te olobi ke pasteur oto mosali na nzambe to oyo kaka azali so ozoconsidere kaza mosali na nzambe
pesaka ye dîme na yo soki oza na problème benga ye tokende kutana na ye yebise ke naza na problème boye ye akobondela mpo na yo nzambe alobi ayokaka yango aexaucaka yango makasi vraiment makasi. Donc yango wana alobaki mpe lisusu nzambe merci alobi Adeline ata moto azokamba yo aza na mbongo ebele aza na bakamio ebele aza na bambongo ebele aza na bandako baimmeuble banini yo kotala bozwi na ye wana te moke oyo ozozwa pesa ye kaka pesa ye nga nzambe natala yango komona te ke moto akamba nga aza na ye na mbongo ebele ese mbongo na nga moke oyo asalela yango nini te nzambe alobaki pesa ye mbongo na yo pesa ye mbongo na yo epuis soki oza na problème oyebisi ye comme ça ye akobondela mpo na yo ngai nzambe na korépondre. Donc je crois que yango nalobi donc alobi badon baaction de grâce faut kopesaka yango naye te sosi nalobi yango alobi soki oke église moteyi azoteya na église fozalaka na mbongo na poche na yo na saki na yo po soki bateyi mateya oyo etushe na motema na yo pambola moteyi wana oyo apesi yo mateya oyo etushe yo abi namonaka yango nalinga bato basala bageste wana namonaka yango mingi. Donc yango kaka oyo nzambe alobaki na nga en tout cas na bandi nanu nalobi oyo nzambe alobaki na nga comme ça nakende na makambo mosusu oyo nga moko nakopesela bino conseil par rapport à makambo oyo tozovivre na mokili oyo par rapport ya temps oyo tokomi nango na makambo oyo. Deuxième vidéo na bi oyo eza première vidéo deuxième vidéo nde naopesa témoignage oyo donc makambo oyo nzambe alobaki na nga nalobi yango soki eza na eloko mona bosani oyo nzambe alobaki en tout cas nakozanga te koyebisa bino ke nzambe mpe alobaki yango mpo asolola na nga butu mobimba azoyebisa nga makambo oyo naoyebisa bino. Donc eza na bato oyo bazobaka dime eza mabe moto akopesa dime te nzambe abi ozokanga mapamboli na yo ta mosusu yo ozomona ke napesa na nga dime te me naza nga opambolama ta mosusu ndenge elingaki ezala ya opambolama eza bongo te mais ata oza kopambolama boye me na royaume de cieux abi dime ebundelaka donc yango wana le yo ozopesa mosali na nzambe dime le oza na bitumba moko boye mosali na nzambe asoki abondeli apresente dime ya na maboko ya nzambe nzambe abi amonaka donc yango dime ebundelaka bato na témoignage. Donc ndenge alobi mpona basali na nzambe atalaka mitema na bango ndenge bazokozwa badime abi mpe je crois nalobaki yango te abi natalaka motema moto azopesa dime abi natalaka motema moto azopesa dime ata kokisi na yango te ndenge azwilaki abi mpo moto akokokisa dime aza te na mokili abi moto akokoka kokokisa dime aza te alobi oyebi ke soki orate kopesa dime na mbongo oyo ozwaki orate prochainement lere opesa eza na bacalcule moko fosala bacalcule moko fobakisa likolo ya dime wana abi mutu moko ta akoka kosala yango nga nzambe natalaka kaka motema oyo ezopesa ata kokisi te natalaka motema mutu ndenge azopesila abi natalaka motema mutu ndenge azopesila apesa te mpo bato bamonaki apesaka dime apesa te mpo mosali na nzambe amonaki apesaka me apesa mpo ayebake nzambe apesi nga yango wana mokambi oyo azokamba nga napesa ye mpe 1/10 na ye ozomona nzambe abia ata okokisi yango te ndeti ata ezalaki soki ezalaki 100 1000 fa opesa 100 ata opesi 80 ata opesi 70 nzambe abi atalaka ngo eza selon mpe ndenge ozopesela donc soki ozwi ebele pesa mpe ebele donc elingi eloba na sensi ke yo soki ozwi 1000 oza na makambo osala mingi te okopesa 50 te fopesa quand même 100 mais so omoni ke mwa makambo nzambe azomona ndenge ozobunda ozoza makambo ebele akosala me obina longola ne fiske 50 na pesa nzambe alobi atala yango bandeko na nga atala yango amonaka yango mpe efongolaka baporte ebundelaka mpe
donc yango wana oyo nzambe alobaki nde yango na ye naloba na bato tokomi sikoyo naloba alere nyonso nalobi oyo nzambe alobaki sikoyo oyo nga nazoloba eza lokwa conseil nazopesa bino na makambo ndenge temps oyo tokomi par rapport mpe makambo nzambe alobi oyo toyoki deja wana soki oyo nzambe alobaki oyo nalobi te nayobi bien na kobakisa mpo ezalaki ebele oyo nzambe alobaki na nga sikoyo mpona bato oyo bazolobaki kopesa dime eza mabe en tout cas baverse ezali oyo mpenza ezolakisa mais par rapport ya loi biso toopesa par rapport ya loi te yango moni nzambe alobi moto akokisa yango te par rapport à loi tokokisaka yango te mpo ba 1/5 wana soki 1,15 soki ndenge nini tokalikila yango te tokokisa yango te o motema etutami opesi o motema etutami pesa lero ozopesa kolinga te oyembayemba kolinga te oyembayemba nga kutu napesaki dime na nga napesaki dime na nga te ezalaka mingi eloko ya yo na nzambe na mosali na nzambe oyo opesi dime wana bandeko na nga kolinga te oyembaka soki okoki kobeta yango peut-être soki témoignage eyali ndeti nga na obetela bino mpo témoignage eyali na obetela bino mpo témoignage eyali loba soki olingi otémoigne eloko mo nzambe asaleli oyo na nzela ya dime oyo opesaki en tout cas wana nde eza témoignage eza problème te mais soki olingi osala yango epuis nzambe so ozoloba ngo nzambe otala motema ozoloba ngo mpo bato bayebaka yo nde opesaki bato bayebaka yo nde opesaka en tout cas bandeko tolinga te ke bambongo tozozwa na pasi opesi dime na yo oyembayemba mpo nzambe akonte yo yango te yokanisaki nzambe amona dime na nga nzoka nzambe amonaka te mpo faso ozopesile mpe ozoyemba nde tolobaka ke loboko droite so epesi ya gauche eyeba te tosalelaka mpe yango vraiment toyembayemba te le tozokopesa dime le tozokopesa bofrande tozosunga bofere toyembayemba te soko kolobaloba ezala témoignage moko mpona kolendisa mutu mpo ye mpe atelema obie façon moko boye na intere ya nzambe nzambe ayeba motema oyo olobela eza mabe te mais biso toyeba ke toyembayemba te topesa na motema moko lero ozopesa dime donc eloko na ye naloba ke dime biso topesa par rapport à loi te tozopesa yango so totali avant la loi bato mutu deja apesaka dime oyo bible elobi Abraham apesaka dime na ye pa Melchisedek toyebi yango so otangi na Genèse 14 17 à 20 omonaki Abraham apesaka Melchisedek dime na ye epuis bible masonika une fois nde Abraham apesaka dime wana mbala moko toye na Isaki tomoni etika Isaki apesa dime te toye na Jacob na Genèse 28 20 à 22 Jacob alakaka nzambe aprometaka nzambe soki opambolinga soki osali boye nakopesa yo dime na nga nakopesa yo dime na nga eza mabe pete biso bana nzambe ozoluka mosala ozoluka eloko moko obi nzambe soki opesi nga mosala oyo opambolinga na mosala oyo soki nazwi nakopesa 1/10 na nga na mosali na yo en tout cas eza nango mpe mabe te mpo Jacob asalaki yango malgré bible mentionne te soki Jacob apesaki dime yango to apesaki te tomoni yango te na dime donc biso tozopesa na libéralité ozomona tozopesa na libéralité de tomoni Abraham apesaka une fois dime na ye ozomona ezalaki te par rapport ya loi donc biso mpe yango nzambe siko alobi na biso topesa nzambe alobi nga na bima te ya wana seke eza fo alobi te eza fo te me nga nzambe napambolila yango bato soki bato bapesi donc action nyonso malamu nga nzambe namonaka yango epuis nalinga bana na nga bapesaka badimi mpo bapambolama na mokili oyo bozali mpe na royaume de cieux toyei kotala dime oyo par rapport ya loi eyei kobanda na Deutéronome 14 22 à 29 nde omona wana eya kokoma par rapport ya loi biso topesaka dime par rapport ya loi te tozopesa dime na libéralité na motema na yo mobimba mpo nzambe alobi na biso topesaka yango nzambe andimi topesaka yango nzambe alobi ke apambolila yango bato soki moto apesi dime apambolila yango bato totanga Malachi 10 Malachi combien bato nyonso toyebi yango Malachi 3 totanga na Malachi mpo toyeba Malachi 3 10 à 11
toyoka makambo nzambe alobi na biso eza ana Malachi. Malachi 3:10-11 elobi na biso boye, totangi yango na kombo na Yesu. Bomema na ndako na ngai ndambo moko na kati ya bandambo zomi ya biloko na bino. Po tango nyonso bilei ezanga te na ndako na ngai. Nalobi bome ngai Yawe ya nguya nyonso nalobi boye. Nzamba mpuntulendo nzamba nguya nyonso. Bomoni na Bible bato baloba nzamba mpuntulendo baza nzambe te biso yo na Bible nzambe ya nguya nyonso. Ngai nzambe ya nguya nyonso nalobi bomeka ngai pe botala soki na kofongolela bino likolo te pona konokisela bino mapamboli lokola mbula na laki bino te na kopekisa makonko eya kobebisa bilanga na bino ezala ya ndunda ya ble to ya vino ozomona tozomona ke dime kobundela yo ekobundela musala na yo ata balongoli bato 10 na musala yo bakolongolo te po pesaka dime na yo dime kobundela yo ata kuto makambo boye ezoya dime kobundela yo yango totanga na Malachi ekoprotege misala na ekoprotege business na ekoprotege makambo na yo ozosala ozomona bato ya bikolo nyonso ya bapaya bakoloba te bozali bato ya esengo pamba te mboka na bino ekozala malamu ngai Yawe ya nguya nyonso moto nalobi boye ozomona. Donc awawa eloka motu ya na ozwi awo na tangeli yango place tomone bandeli babi tomema na ndako ya nzambe po ete biloko ezanga te na ndako ya nzambe. Selon nga siko na oloba boye nzambe insistaki alobaki ke fo kopesa na mutu akambaka yo. En tout cas insiste mutu oyo azokamba yo yana fo pesa edimi na yo. Siko awa siko place tomoni ke bomema yango na ndako ya nzambe po biloko ezanga te na ndako na ngai. Yango tomoni base na nzambe bele ndenge nga selon nga nde na comprendre po nzambe ndenge alobi ke topesa na basali na ye alobi na Malachi ke biloko ezanga te na ndako na ye. Donc ndenge loba boye mosali na nzambe oyo ozozwa dimi o bandimi baopesa o yeba ke église eza wana eza pe na babesoin eza pe na babesoin oyo ekoki kosalama pe a partir ya dimi oyo ozozwa a partir ya dimi oyo ozozwa nde tomona yango pe na baeglise mosusu pe tosambela organisation ezali. Donc mutu le azopesa dimi na ye atie wana eza na bato bazwaka yango bakonte yango pe bazwi paster bakatelema parti na ye epuis bazwi basali misala na kati ya etonga ozomona po etonga eza na besoin ya makambo ebele eza pe mabete ozomona eza pe mabete mais soki nzambe abike pesa po mosali na nzambe po na nga nazo comprendre yango ke ata soko otie na panier ya église mais mosali na nzambe akambaka ofa yeba ke yo otie dimi na église wana fa yeba ke yo otiaka dimi na wana yango base na nzambe mosusu ayebi na ete na église na ye banani batiaka badimi na église na ye ayebi na ete siko mutu wana lia azwi problème yo kobondela ndenge nini nga nzambe alobaki na nga mosali na nzambe ana kodeklare ke nzambe kanisela ye apesaka nga dimi na ye ozomona nde akoprésente yango epai ya nzambe yango wana ata dimi ezosala misala na kati église ata bato batiaka wana panier ya église paster amonaka te ne fiske ata bakombo ya pamba wana baenveloppe bato fo kokomaka bakombo nga wana nazalaki contre bato bakoma bakombo na enveloppe ya dimi nazalaki contre mais le nzambe ayekoloba nde naye kocomprendre ke mutu azokamba yo ata na église wana ezala na organisation bosalaka po dimi wana esala misala na église mais ata ne fiske baenveloppe apamba na bakombo bato bopesaka mosali na nzambe bopesaka ye azwaka yango atangaka bakombo bato wana po ayeba
le azobondela azopesa bango na maboko ya nzambe, nzambe alobi akorevele ye, akoki korevele pe soki mutu oyo apesaka dimi mpa na ye aza na problème, akoki korevele pe mpa na ye mpo ye abondela apresente dimi wana epai ya nzambe. Nasi bocomprendre nde nazoloba, ozomona. Donc eza pe problème te, mosali na nzambe kita ye fo ayebaki badimi oyo baopesa nga nakoki mpe kotia ngo na mosala ya nzambe awa, mpo ndako ya nzambe ezanga eloko moko te, ezanga eloko moko te, ezanga eloko te. Donc c'est ça mpona babesoin ya église ekoki kozanga te. Donc eloko na koencourage bana nzambe bopesaka badimi na bino eza nango mabe te, ekofungola baporte ekobundela yo. Likambo mosusu ngai naloba, likambo mosusu na ngai naloba ke likambo mosusu na ngai naloba ke na basituation oyo toza nango nazwaka moko baquestion, bato batuna nga question, mama Deline ngai ndenge naza boye basali na nzambe bango nyonso toyeba su te mosali na nzambe nini aza ya vrai nani aza ya faux mpona kopesa dimi na mosali na nzambe. En tout cas nazoyeba su te nani aza ya vrai nani aza ya faux, yango napesaka na nga lisu dimi te. Donc eloko eza wana yango wana, mais eloko na koloba ke soki so oyebi ke mosali na nzambe wana aza ya faux kopesa ye te, mais soki le yo oyebi na yo te, le yo ozokanisaka aza ya vrai, pesa na oye problème ya te, ekosala eloko te. Nzambe azomona yo ndenge ozopesa yango. Nasi wana kutu deya na lobi yango deya na kati tina korepondre te, mpo wana nzambe deya alobaki yango abaki kosala eloko te yo moko bondela pesa, mais soki oso comprendre ke aza ya faux kopesa te. Donc yo oyo ozomonake basali na nzambe nyonso baza ya faux, ata ya vrai ata moko aza te, problème te kopesa na odimi te, mpo mosali na nzambe avrai aya te. Nyonso yo ozomona baza ya faux, oza ta na moko te oyo ozokwaka aza mosali na nzambe, problème te. Seki wana mpe seki wana mpe mokili yango mpe eza komplike, bato nyonso bakomi basali na nzambe afaux. Seki wana mpe nayebi te vraiment, seki wana nzambe aza su na nguya te, nzambe aza na nguya oyo alobaki eza nanu na soki combien nanu wana oyo nanu bafukameli nzambe abali te, ozomona. Donc yango na naloba. Epuis eloko mosusu nalobaki nde nzambe alobi ke so ozopesa dimi te eza nango lisumu te, ozokanga nde ka baporte na yo. Donc yo oyo oyebi ke nga nde naza boye rido ya temple ese fungwama, naza na ntina te mosali na nzambe moko abondela mpo na ngai ubien ateyanga ubien boyeboye. Donc naza na posa kutu ya mosali na nzambe te, mpo nga moko nayebi nyonso nabondela nzambe asalaka nde na nga. Opesa no dimi te, eza nango problème te, eza nango problème te, mpo yo moko bondelaka mpo na yo moko, yo moko osalaka nyonso mpo na yo moko, oza na besoin te ya mosali na nzambe mpe ozomona mosali na nzambe te oyo koopesa dimi, eza nango problème te. Nzambe mo azomona kaka, me nayebi te soki kotonga na royaume de ciel na ndenge nini, nayebi te. Bamsu balobaki balobi na nga mama Deline tellement basali na nzambe babebi na mona mosali na nzambe avrai te, yango dimi na nga nakoma otinda ona baorphelin eza mabe te, kopesa dimi na baorphelin eza mabe te. Mais nzambe alobaki na nga fo kosalaka badon na baorphelin, kosungaka baorphelin, ozomona. Sikoyo eloko nga na koloba par rapport ya révélation oyo nzambe alobaki, nzambe alobaki so totali le yo ozopesa baorphelin mbongo wana, soki oza na problème obenga baorphelin teke bosunga nga, baorphelin bobondela mpo na nga, baorphelin bosala boye, obenga baorphelin te. Na ndimi mpe teke bon nzambe aza nzambe asala na bafason na ye, koza na problème nzambe ake révéla ngo na baorphelin oyo opesaka dimi na yo mpo babondela mpo na yo, akorevela ngo na mosali na nzambe. Donc eza bien yo mwana nzambe luka soki oyebi mosali na nzambe moko oyo ozokroire ke ye namonaka aza ya nzambe, problème te, bondelaka na dimi na opesaka mpa na ye, bongo omona makambo oyo ekoya nsima oyo nzambe osalela o vraiment so ozopesa na motema moko. Donc yango na naloba ke tosungaka baorphelin, tosungaka baveuve babola, mais dimi na biso topesaka na basali na nzambe. Okendaka église moko mutu akambaka ona église wana pesaka ye dimi na yo,
mais eza lelo na basali na nzambe ebele bazwaka badima bato mais mpo kutana kuna mosali na nzambe wana eza problème bongo kozwa ye kutu na telefone ezalaka te en tout cas wana nayebi te mpona nini ozomona dime na yo ezokende epa na ye mais akutanaka na yo te ayebi kutu baproblème na yo te donc makambo oyo tozolobela mwe asala yango eza te ata soki abondelaka mpona yo mais oza na bitumba baproblème nzambe sikoyo lere akorevele ndenge nini yo oza na besoin baconseil oza na besoin baconseil okobenga moto oyo opesaka dime na yo akopesa yo baconseil mpe abondeli mpona yo nzambe akomona eloko akomona akoyoka libondeli wana ozomona donc yango vraiment na ngai na expliquer mpona dime toyeba vraiment ke eza nécessaire mpona biso ke kopesaka badime na biso kopesa baaction de grâce kopesa baaction de grâce kosunga bofele babola alobi dime oyo ezoke epa famille na yo eza dime te akonte na yango dime te wana eza kaka droit na yo oyo fo sunga famille na yo dime eza oyo ozopesa na mosali na nzambe ozomona na mosali na nzambe donc yango na ngai nalobaka yango lelo mosusu na ye naloba ndeko moka tine nga odio abina nga mama Deline nga nasambelaka na église oyo napesaka dime na nga na église wana mais soki naza na problème moko boye naza basali na nzambe mibale nabenga bango soki naza na problème baede nga na prière baza mibale baedaka nga na prière sikoyo mokolo mosusu mosali na nzambe wana mosusu alobi na nga maser nzambe alobi na nga fo pesaka dime na opa na nga oyo wana mpe mosusu 2 jours après wana mpe ekoloba ke maser nzambe alobi fo pesaka nga dime na o sikoyo mama Deline yebisanga nzambe yango ya ndenge nini akeloba na oyo napesake dime na ye akeloba na oyo napesake dime na ye vraiment na comprendre te ndenge nini ekoki kolekela boye mama Deline ayebi te soki oloba na nga nini na likambo ya dime wana nga nayebisi ye natunaki nga na bi yo oza na église na opesaka dime na église na mpona nini so oza na problème okendaka na église wana te folo okeka na église wana mpe paster wana abi te nga dime kutu paster na biso te moto azwaka na église na biso wana ezala na organisation moko totiaka badime na panier moko boye bafutela yango basalela yango makambo ebele basungela yango banini boye bozomona ezala kuna paster te mais église yango ese eza na baintercesseur te fo basala mosala na bango nayebi te so nzambe arevela bango makambo oyo nga arevela ye nga te ke le bato baopesa badime na kuna so baa na problème fo bayaka na bobondelaka mpona bango nayebi se nga bima ser sikoyo omoni sikoyo makambo yango ndenge ezali yo dime na yo opesaka na église mais soki oza na problème ozobenga basali na nzambe wana babondela mpona yo mais nga ndenge nzambe arevelaka nga ke mosali na nzambe ozopesa dime noso oza problème apresente yango dime ekobundela yo sikoyo bawana sikoyo mais na ndimi te ke swati bango mibale bakosi swati moko na bango moto akosi mpo nzambe akorevele ke ye ke kaka moto moko apesa wana dime oyo su dime akabula dime yango ndeni ozomona dosie ke bango mibale bakosi to moko na bango moto akosi conseil napesaki na bi lokola opesaka dime na église na bino oyo église na bino opesaka dime mais ezosala mosala nango oyo esengeli te oyo ya koyoka likambo oyo oza nango kokuta na mosali na nzambe opesi problème no babondeli mpona yo bazosala yango te bato bazosala yango eza bato mosusu oyo alibanda oyo ozobenga na telefone donc mpona nga pesaka bango ata baaction de grâce pesaka bango ata baaction de grâce explike bango ke dime na nga ekendaka na église yo mo oza convaincu ke dime na nga nde ekendaka na église wana nasepelaka mpo esalaka misala ya église kuna pesaka bango soki oza na quelque chose pambolaka bango ata na baaction de grâce opesaka bango eza bien makasi lero yo ozopesa basujet de prière na yo bakopresente ata baaction de grâce wana pai ya na pa nzambe eza bien ozomona epuis eloko mosusu na koloba likambo ya badime ya bofandi ya banini mosali nzambe abaki basali oyo bateyaka yango na motema moko abetelaka bango maboko asepelaka mais soki ozoteya yango mpo tondisa poche na yo nzambe abi namonaka bango namonaka bango na otuna bango
likambo ya mutu apesa dime epai ya mutu fo Saint-Esprit nde atouche ye. Eza te mutu yo oyebisa bato oyo ozokamba ke bopesa nga badime na bino mpo nga na okamba bino te. Ozomona eza bongo te. Ndenge lelo tokomona base na Nzambe mosusu ke fo pesa dime na opa na ngai. Eza bongo te. Saint-Esprit mutasalaka musala wana akotouche me yo fo teya. Okoteya na ndenge na zoloba boy. Ozoteya na yo ke en tout cas faut que pesa ka dime eza bien efongolaka ba porte epambolaka oteyi na yo kita Saint-Esprit mutako toucher bato bazwa ba dime na bango babanda kopesa pa na yo. Yo te mutoko yebisa bango bongo. Yo te mutoko yebisa bango ke bozwa ka ba dime na bino bopesa ka pa na nga yo te. Yo tozo kamba bango. Tika Saint-Esprit asala kati na bango. Saint-Esprit asala kati na bango. So zo kamba bato moni ke bato yo kambaka ba pesa na bango yo dime te problème te Nzambe azomona bango. Nzambe azomona bango. Donc nasi bo comprendre nde na lobi pona yebi ke na base na Nzambe bele bolanda nga na ba video o eza devoir ya base na Nzambe te boyebisa bato ke pesa ka ngai dime na yo osenga ka mutu dime yo nde teya yango ke bandeko na nga badimi epambolaka dime efongolaka baporti dime esalaka boye esalaka boye fo kopesaka dime na bino fo bopesaka dime na bino ndeti nga nde na abona mosali na Nzambe soko ozopesa nga dime na yo Nzambe eza donc okoteyila bongo me koloba na mutu ke ma sœur frère pesaka nga dime na yo te eza mosala Saint-Esprit po soki olobi boko mutu abanda kopesa o dime na ye me ta mosusu akopesa ngo na motema kaka mpo oyo osengaki Nzambe apambola ye te. Dime wana ebanda osala eloko te fo mutu apesa o dime na ye euta na motema na ye wana eke ezala kitoko apesa ngo na libéralité nyonso ke par rapport apesa yango mpo oyo osengi eke masa epesa yanga dime ndeti tozwa kaka ya ndeko wana. Nde bandeko wana mibale basengi o babondelaka mpo na yesu aza problème abenga bango basengi badime na bango omwa ke esali kitoko te mutu mosusu akozwa kaka dime abandi kopesa mpo na kaka ke lokola kaka bondelaka mpo na nga so mpe na bina tika na babitumbo naza nango boyeboye tika kaka napesaka kaka eza kitoko te eza bien te Nzambe akomona yango te ata ozo aza na problème makasi obandi kopresente offrande dime wana epai ya Nzambe akomona te mpo ye apesaki yango na motema moko te apesaki yango na motema moko te apesaki yango na koyimayima mpo oyo osengaki ye. Ozomona Nzambe mutasalaka biloko wana ata ba offrande oyo ya ba offrande mo babenga ya rachat. En tout cas wana Nzambe alobela nga te likambo offrande ya rachat wana en tout cas wana na kokosa te Nzambe aloba na nga te ko mutu soko aza na problème mutu adeni so aza na problème obengi mosali okepa mosali na Nzambe moko abonde ya mpona ome pesa ye offrande ya rachat boyeboye Nzambe aloba na ngai yango te période wana ndenge laka aloba na nga en tout cas masonaka yango te nayebi te soki nabosana me makambo Nzambe aloba na nga lere wana nayebi yango nyonso me wana na yokaka yango te offrande ya rachat nakomi koyoka yango kaka na bato oyo offrande ya rachat mais par rapport mpe ya mosala Nzambe oyo toosala nde nabandi komona mwa importance ya offrande ya rachat wana naye komona importance ya offrande ya rachat wana naye comprendre ke ondire eza na rôle mpe monene na vie ya bana Nzambe offrande ya rachat naye comprendre yango do mais Nzambe na enseigner nga likambo ya offrande ya rachat wana te Nzambe na enseigner nga yango te mais na remarquer yango na makambo oyo nakoki koloba te na makambo oyo nakoki koloba te par rapport ya mosala Nzambe oyo toosala. Ozomona eza pete yo mosali na Nzambe il faut oyebisa mutu ke na situation na oyo bengelingo ozopesa nga il faut opesa offrande ya rachat po tobondela mpona otetete na ndimi te ke yo fo Saint-Esprit atouche nde mutu wana yango bamateya boye fo boyokaka yango il faut boyoka yango mpo oza na likambo moko moza na mposa Nzambe asalela yo lere ozoluka basali na Nzambe babondela mpona yo mwa offrande ya rachat
opesi basenga yo te euta na motema no ndeko na nga omona nakomi kocomprendre yango par rapport ya expérience ya bamakambo oyo nzambe nakomi kocomprendre yango en tout cas nzambe amona moko na moko vraiment na basali na nzambe oyo basengaka mbongo soki deja mosali na nzambe akomi kosenga o mbongo keba deja keba bon nalobi te ke basali na nzambe nyonso basenga mbongo baza ya faux nalobi bongo te me nga sikoyo nalobi ke saint esprit nde mutu fa asala yango saint esprit mutu fa touche mutu wana asala offrande ya rachat saint esprit mutu fa touche mais so omoni mutu akomi tinda offrande boye po tobondela mpo na yo mpo na likambo boye en tout cas nayebi te bo nzambe alimbisa nga nayebi te me nga elo nayebi ke nzambe atushaka nde mitema bato saint esprit soki aza na posa mutu wana akangolama akotushe motema ne asala offrande apesi offrande na ye apesi sujet de prière ne omona nzambe akosala mais ya kosenga vraiment wana nayebi te pourquoi bato fo basengaka mbongo pa bana nzambe opesi sujet de prière no tinda 200 po tobondela mpo na yo vraiment bato mosusu balobaka soki nzambe alobi na nga nasenga nde yango wana nasengaka me omona bato nyonso oyo babengaka ye na basujet oyo azalaka nango asengaka bango mbongo ese bato nyonso kaka nzambe ayebisa kosenga bango mbongo nga nakamwaka eloko yango ok eza eloko oyo saint esprit mutu akosala le saint esprit akotouche motema mutu wana apeso quelque chose lere apeso sujet de prière na ye bandeko na nge esalaka ke epuis yo osenga mutu ndenge opesi sujet de prière boye pesa quelque chose mpona bondela mpo nzambe asala mpo na yo eza bonzambe te eza nango bonzambe te en tout cas nga mpenza mpo na nga eza bonzambe te eza nango bonzambe te ya bonzambe te okozalaka oyebi na yo ndeti nga nde na oyebisa bino nayebi ke offrande ebundelaka mutu nayebi ke mutu soki asali action de grâce ebundelaka mutu nayebi biloko wana mais jamais mutu akobenga nga apesa nga sujet de prière naloba neke pesa quelque chose non wana eza bonzambe te ata moke eya bonzambe te saint esprit mutu akosala yango atouche motema mutu wana po aza na posa mutu wana bika yango akosala kati na ye ke pesa quelque chose po esala remplacer nini bofandi ya rachat wana naza na témoignage moko oyo côté wana kuna olobela nsima donc nzambe amona bino inédité koki yango nalingaki na partager na bino obotuna mama Deline donc elo na ena loba yango wana donc ba o bazake donc badim na bango ekenda pa bofele eza nango problème te soki obondelaka na oyo moko oza na baproblème na oyo moko oyebike soki na koti 21 jours na nga ya prière nzambe ayanolaka nga so likambo yali nzambe arevelaka nga naza na nga na ntina teke naluka mosali na nzambe moko napesaka dime na nga en tout cas eza nango problème te pesaka na yo na bofele ozobondela yo moko nzambe akomona yo wana ezanga mnazoloba po nzambe alobaki na nga dime na mosali na nzambe mais baofele fu tosalaka badon na bofele tosalaka badon na bofele mpe tosalaka topesaka tosungaka bofele yango nzambe alobaki don nzambe abaki alingaka oyo kopesa eza bien don nzambe asunga biso ma tozala na motema wana ebundelaka makasi toke na deuxième vidéo mpona pesa témoignage na nga makambo oyo namona na makambo ya bofrande makambo oyo namona na makambo ya dime en tout cas nzambe amona moko na moko kimia ezala na bino na kombo na Yesu Masiya na makambo na lobi soki na raisonner ke likambo moko eza important oyo nzambe alobaki na nga oyo na lobi yango te soki ematinga na koyebisa bino yango mais je crois que oyo na lobi eza déjà clair na moni ke oyo na lobi eza déjà clair do topesa ya motu ezali topesa na motema moko na koyimayima te soki comprendre ke mosali na nzambe wana aza ya fo kopesa ye lisusu badime na yo te kopesa ye lisusu dime na yo te tosungaka bofele tosalaka badon na bofele
eza bien nzambe amonaka yango ekobundela mosala na yo ekobundela sante na yo ekobundela yo na makambo oyo okokaki koimagine te. Donc eza bon yo mosali na nzambe ozwaka badima bato bondelaka mpona bato wana bondelaka mpona bato wana lelo ozobondela mpona bato wana nzambe akorevele yo akoki korevele yo mpe makambo ya moto wana ezobundisa ye so aza na bitumba mo ye moko ayebi te esika azali nzambe akoki korevele yango obengi ye mpe ke nzambe alobi nango za na bitumba boza na bitumba boye en tout cas bondelanga mpe ana azobondela mpona yo nzambe alobi amonaka yango epuis lelo ozobondela bongo présente loba nzambe kanisela ye apesaka dime na ye mpa na ngai nzambe abi libondeli wana ezalaka ayanolaka yango en tout cas nzambe amona moko na moko kimia ezala na moko na moko na kombo na Yesu Masiya amen.